Frère Mike, ah bon? t'es la lingaki. Ah, et tant que frère. T'es n'a pas la lingaki. Glody dia. N'a pas la lingaki. Et moi c'est normal. Oui, pour ni t'as ma bé. Je suis t'es bonne d'ondi. Mais pour les moments dès que tu es solo, tu as constaté. Na fini na. Rouge, ton noir. Ah. Il y a souka en air rouge. Quelqu'un dit la Glody dia souka. Na nenge musique ekenilaka quel que soit problème au pacho sali na ninga mabete papa chéri vie nanga pacho tilelo koza na kashote na nenga musique wana skoto longoli na biso kutuke o mi soki mwana mpangi ya muno soki ni to longoli ke to yema na kala to ba masa to chesi ko ke ngana betra musique yo po betra musique kaka effet que pacho akana BCB je moins malgré ma na loba wani akana ngonili oui asali mabe mais na mona wa moi si tantine bakanga mama loso te fana tanga kombo pa finanga bakanga manike yebi nde tantine na tomboka mais na caméra ça sembla to mona ka maloso bini batiki nga vient nga limbisa nga bwe avant tantine bimisa moi $500 à mawa bimisa na conteneur atombo kapo yekuta kabarate donc on loba non na compte $500 na compte ndebo sambisa kombo na azuela bango temps yango monya bise ndenge mala liboso bakangi na bimisio boso meke na kombo na ko loba isuma na mate omoni ke era sa ki on a kuzu apesa batebele o ba ora te ke po ba seka mutu na mais asikela ki mutu ne pe ba sera ngo sala émission au senti que malobe comme na limite po ba otino ko gangelo mal boso ba gangela donc on a quel que soit problème loko les ana marambo musique kaka les ana kati na donc il fallait que papa chéri a gangela pacho en PC suspension ce peut faire bengani na BCB déjà bengani mais il fallait qu'il pacho ça même pas 2 jours na makala donc pour on ba net ngana part na ngana nenga musique ndenge kendere on dirait Coco wana et comme on dirait chez papa chéri bi et comme on dirait chez papa chéri bi alors bien on peut ekende bien pour net biso peut zapper bien na kimia c'est que côté qu'on a peut monter au kaka meka donc BCBG ko ba c'est qui c'était la musique qui me razeloni ba mama ba tukutu mama bo tu a fingami ba mama ba fingama na musique ba mama Marie wana mama fait rigola a fingama era na internet et raté sur internet net lelo mais mama Mariana comme star à YouTube. Combien d'émissions ça là? Il y a série en internet, il y a on les canaux TV pour na moi na. Maman bon ma fingami. C'est quoi ce mot na fingami? Et c'est aller en bon musique yante. Ça fingami la musique et c'est. Et ça les nini. Tolanda qui héritier Watanabe à sa émission mon Afrique du Sud par wana na babi ndeni ni watako ke ça l'émission na bato bayo kana raté et ça qui ndene les akio. Ceux qui ba charge pas pour chaloba qui ont bien mais les ba merde. En fait, comment on a oui, comment on a qui mtalali mambo lo ba pe mukimba ba yebi ke oko ça. Pour lelo, ceux qui de qu'on a vu ça à lobi papu chando tinda finga ba na latimba ndo tinde. Mais lelo, akuna na wenge mpiaka au finga. Nani otinde? Pas pasteur. Tolobani. Donc pour le monde que ba comprendre que bazan ba mito kolukelo kakoloba et ceux qui papu chez eux qui au monde qui a lembi pour batongo eza ozangi bazo ideo ba ko ideo mutongo nde yo mutaliboso au monde au balukela donc ingratitude d'abord mutako na suka c'est normal au monde qui a mutu aloba penza vérité pesa mlo musuto bomaka oui ba charge nanga parce que so ngate ba pousse un peu na papuche na ba banda na bonsoir to na bonjour ba comme ça qu'on le croit actualité bayi ba balula balamba papusha wanga ni bino nyonso ya lobi nyonso ba charge à Karine OK papusha okelo ba kuna Jaël charge à Karine pour ngate na lakisa Jaël pas papusha ngate na présenter ngana za surpris na lobisa Jaël te ba pesa nga ba message que fi mo Jaël la finga kayo mais na kuta Jaël na papusha et puis na affiche à retirer donc en photo je suis t'es bonne d'ondi. Non, ça très bien. Ça très bien à part que yebika ba koyeba no bayemba koyeba ni zangambo koyeba nyanga ngana na ngamu na kape mutabakanda makasi nga suki likama sepeli na mote non sepeli na mote donc on a yebi aza bien mais ça fait un temps to solo la té parce que na ki kana déjà ya fina. Ah bon? On a fini. Mais il dérangeait peut-être Batbabi Tiwapi, Mibali combien? Un peu, ils nini, ils problème, puis ils ont libosotin. Quand on a qui n'a dormi dans un peu de l'argent,
En fait, je crois que tu sais, mais ça, on va s'épéliter, vraiment mingité parce que RP qui n'a pas bandé, et belé, qui va dans ces pénalités. Bon, on a yé, bien, mais pour les moments dès que tu es sur le bidon, tu as constaté. On a fini, non? Rouge, ton noir. Ah! Il y a sous quand on est rouge. D'ailleurs, il a répété ça, il y a sous qu'elle a téléphone à tout la gaze. Concernant Mike Kalambay, le frère Mike Kalambay et sa femme Peniel. Tout le monde qui peut côté qui et ça qui fait Mamé Belé, pas si comment tu pourrais poster des photos, tu pouvais poster les photos, les anciennes images. Il y a Peniel par là pour le banini et puis. Il y a frère Mike, il y a frère Mike qui a Nzambité. Il y a frère Mike qui grand frère, il y a quartier, il y a camarade dans Yvette Kalombo. Pour moi, Yvette Kalombo qui est camarade de Soto Koliboui. Même donc va venir biso na buta bango la lembele donc on a bi frère Mike le quoi ya ça les quand on était à mobile ya bala yo nzamba yebi famille yebi bon on a mille façons ya ko traiter on a coulisse que ko memela biso donc et puis ngapé na sepela na frère Mike ah bon tena linga ke ah et tant que frère ngapé na linga Glody dia ngapé na linga ngai ya moi namba oui quoi ni tazama be oh mais ça va la fine. Oh, moi c'est 5 divorce. Oh, et 5 divorce c'est pour biso to compte na regretter que tu m'as envoyé écouter na poto. Oh, c'est que tu as qui ça Glody dia suka. Tu nga to beba na Yvette. Pour nga na boss na ke ya na dino pour nga frère Mike donc. Non, linga pena tant que job pena que non. Glody dia suka moi frère Mike nga na ndo ke otala Yvette ata to benga nite na ke otali ka dia na cheba poto ba fodete pour na ke na okuta na frère Mike. Amona tanga. Oh. Voilà. Si on a raté dans un Bali, Dieu merci, félicitations les félicitations. Mais on t'aime aussi récupérer. Mais si on a été bien pas Rabolingo, hier que tu as beau moi c'était mais moi ça c'est un divorce. Eh, frère Mike, mon angai. Glody dia Sika, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Abonnez-vous, c'est sur notre chaîne aussi pour la Major TV. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Colicot fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis en Amérique du Sud, aux la Russie, Asie, il suffit aux la adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba e banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe o ligne maritime, benga bango na ba numéro e komami na écran. Qui olingi mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Voilà, fidèles internautes, bienvenue chez nous, Elengia Congo. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Glody Diasuka, la mignon de la presse, la maman des presses, et des promédies. Je dis un grand merci à Tracy Mbelenga Pro, la même magique, le cerveau moteur. Merci Nabinoto Bozolanda Bisso, de partout, abonnés fidèles. En tout cas, merci Nabino. Voilà, nous sommes quelque part. Voilà, nous sommes venus rendre visite à une concert. Karine Mokondi, la baronne, sans plus tarder, Tracy Mbelenga Fongola Bisso déjà. Par rapport à famille, parce que Baloba qui est tellement trop boé. Mais pour te dire, ok,
bambino bokanisaka bambino bolobaka ezalaka bongo te sans plus tarder Karine Mokonzi. Bonsoir, bonjour, nyonso ra ere bolanda biso. Voilà, bonsoir Glody Diasuka, na battu nyonso pe bolanda biso. Donc pour nous on va former ce sengo. On est sur un plateau oyo. Na bi ke émission suka to saka na kinye. Ba série na bengana ki pekos. Nde émission suko ya mbanga. Apo la kanga to ya poto. Voilà. Avec te ngana poto non ça no soute pour makambo nenge kende. Pour mikili, voilà. Voilà. Le roi pour comme nos prophétesses. Monique prophétiser qui paye ça la mi dans Dieu merci. Tout peut ni ce soir. Parce que ça nga bien na kutu na tizi de matango bike non. Atida matanga pour te perdre baoba, il peut être tumba simaro pe à son âme. Na kuti Karine atidi matanga, Karine ça on écouter la que ndenge nini. Pe wapi. Non, en fait, ça m'écoute là, je crois qu'en France, c'est la France, tout la Belgique, parce que France, c'est pas grande sœur, Belgique, ming, et pas maman. Donc, écoutez là, qui na tongo wezaki na tongo tellement papa lutumba mwana lingwa la et ngapi na mona lingwa la ba ya quartier mbabinga nga mais babinga na ndo banga no poster yo ebikaka o akufi na poto no tala des sans papa lutumba kokufa e comme ta troisième fois donc babo makeka ka voilà babo makeka ka orchestre na ngolo kuta donc na boya ko poster mais erti na landela ki na zo kisko appel ya petit frère na ye o na yebi pe ke azape vie na biso lingwa la yenda confirmer na ke non papa kenda ki abande de ko bela ba pesi biso sango papa kufi vraiment donc kufi donde na posta qui non et choka kinga parce que papa lutumba parna koza baoba il y a musique pour na biso batutu linga musique papa lutumba non papa na biso ya quartier de fonondo mon pe ermona pourquoi papa na bimi malgré na ba peta papa na nyoso mando bima pe makolo ketie papa lutumba ba na balabala ba solo là donc pour na vraiment na ba ndenge mi bali to perdre valeur à mboka et puis voilà na papa. D'accord, voilà. Ok, ozo kantaye pour la mona qui souvenir eza à part non, il y a papa, il y a yo mo étant que congolaise. Si ba souvenir eza ebele parce que le lot banzi mon papa lutumba er oyo kango o kansaka alikambo en fait nazwa chance te ya kokende tam suke papa lutumba obi album lelo na kende place o bimisa na assistant na ngote mais nazwa chance yo ka banzi mbo déjà bimisa ke ba série o yebi en tam suye bikanga mtabolingo tam su ba série o yebi nzembo mo yebi ba série ozaki na mutuma obwe après lelo wa ka isute do so yo nzembo ngo kaka souvenir au raisonner que oh mais ba série nzembo de ba série na ndo bimana na ntenda zulanga ndaku donc banzembo papa lutumba vraiment et banzembo moko autocule ba il manquait biso sans bêtises sans polémique surtout ça voilà donc sans polémique a peu parmi vraiment donc que bingi loka ba héros dans l'ombre donc asali succès sans asimba micro ayemba masa succès kolika na ba musicien na ba animateur ou ba simba micro donc pour nous le pas ça la différence na âge na ba bêtises tout kala ka komba papa lutumba te un moment où tu m'as linga polémique tu ando bossa que papa lutumba pas azaka musicien pour écouter te o maisha mata ke kiti maisha park ya kati au président Pierre Kimbongo bali kombone zakati donc ils ont raté vraiment donc pour nous le baquer baloba malama mutuka soki akufi mais papa lutumba azui grâce au dépôt aki na bon moi tout monde ba tebeli vraiment ba ndeko ba monstre d'amour déjà ba honorat jusque na président sortant voilà et puis comment on appelle na ba vie na biso ba pole mukendi ba tonti no ret ka jinga voilà ba tonti no ret ka jinga na ndo mon apende tondos ané na kini ernion so ki kotala yedo o mona ke ba balaksa ke de bolingwana eraza ki envie donc ye penza il faut tout l'élite en fait il faut tout c'est là yango malgré na matanga malgré non le papa lutumba na chez moi poudre et moi sur la parfum pour y par rapport à poto on a qui sont ça il faut sengat voilà Karine Mokonzi parlons maintenant de Karine Mokonzi différence makasi Karine ya Kishasa Karine ya poto nini kaka. Ouais, Glody Diasuka, en fait, les différences, il fait Zalam, Makasi, parce que Glody n'est pas appelé Bantou, il est au Mokom. Et toi, en Afrique,
mambu nyonso tosalaka toka na beat moko eya lokola nde toa na mokili boye ere tosala makambo tozala na beat moko biso nyonso sui na biso eza tokelola mais biso nyonso tokota lola te mpo bata masumu biso bata masumu toza oyo mpe tosenga nzambe alimbisa biso mais eza mpe na mosusu mpe aosala lisumu aocontinue aosenga mpe bolimbisi te donc aosala yango mpo na ye manfu donc afrique yaka bongo ere wana afrique bino nyonso wana posa ya poto mais poto ngo siko eza facile te donc so ozwi quand même grâce yo ya poto po ti tobomanaka na bapolémique eyaka mpo balinganga mingi bamemanga poto mpo nga nde mutu moko amonanga bengisa tanga mpo nga mutu moko akabela tanga tokanga te ya kotoka donc siko nzambe asalinga grâce aponi nga vraiment na kati ya bato wana ata toyaki 10 so toyaki 10 to mosu nzambe aponi biso 3 lelo tobimi donc mpona koloba il faut natala ersiko nakomi na poto na yesu na tante ke nasala polémique mpona ke place mosusu te po place naza na asiko na capitale ya monde donc même soko ye poto soko ovandaka wana na États-Unis o nga na vandaka ntango mosusu okiola lolamuki nga naka na Italie te wana babandundu ya poto wana bakisangani ya poto wana babumba ya poto mpo ozala siko na Kinshasa na capitale ifo ozala na France na capitale nde kote nga naza siko oyebisanga Glodi Diasuka na osala polémique te na okomosa siko mamu na nzela parce que makanisi changé na kini so lalo lamuki na tongo kabana ngokosha yebi mais arbitraire so lalo lamuki na tongo oresone déjà ya patie faki wenzelo to lia nini na poto sko makanisi changé so lamuki ozotuna mais il faut na changer voiture voilà on dit on a tamboli na ngo mingi te week-end il faut na que aussi ça en Allemagne mais na kini so comme samedi au raisonner faut na va na bar na matete inda na matete mais est-ce que week-end il faut inda na Suisse il faut inda na Suisse donc bato azobi eza quitté pour parce que ba menace peut-être comme ekoleka ba ko kanela yo ndenge eza ekoloba ma abima totala ye yango esali ke no koma mwana malamu wala ta respect pe en quelque sorte koloba bon te so ko tu ba menace place ko tu na ko koma mwana malamu yana kini parce que biso mo to yebi na Afrique netinga bato na touchaka eza bato mo otokyo ba ke bazaka puissant ke ba pe na liloba ke ba kokyo salo pe boy donc pour nous ba ke awa colonel akate na poto on a relation na général wana général azate ministre azate ko benga ke ministre mwana kasi nanga ezarate donc pour nous ba ke eza même pas pour na ba menace parce que ba menace wana toyo kango trop pendant ba carrière na biso mwa bani to sali to lemba ngo to lala na menace to lamka na menace tambo na menace o lia na menace donc to côté 2019 na menace donc eza wana eza vraiment raison te ya coste eza ka na vanda ki na tali na sali bilan na moni que elo nyo so na temps nango et surtout que ba fan nanga ba na membre on a pied bon ba mbote ba telemela nga makasi ba singa ba bino na baron oye poto siko il faut ta la vie na yo il faut ta la foyer na yo il faut bota bana no batanga pe na mindele mwende presto na kindara na mot il faut siko okoma ko raisonner bongo mais na kini ezaki siko zo raisonner na ofuta ndako ndeni ni janvier il faut Javelia, il faut n'abenga peu Patricie, et ça n'est pas Patricie, baxelan non moi descendre un problème au moni. Et siko eza bongote. Eza ki ngamo pe na ebike, il faut na ki kayu po salaire na nga. Déjà balika. Nga kayu na nga kama kolobati. Voilà. C'est ça, ouais. Kayu na nga koloba malgré na sala on a li kokuma, bah tu faut pas comprendre que na ochoya. Et puis notre ya no lukamba mona s'installer moni kolanda deux choses à la fois ya mwana et ça tombe souvent mona moi ba retard moi blo mususu mais ba s'inquiéter na bango ko tuté kala mingi té déjà ma mère c'est assez bon na mi blenda ku ba yebi pas adresse et puis bon mona ce que maman c'est comme les canapé na calme que tozui ba to ba bango mo boye ba bilongité pe asala chez mokonzi té elle kini elle boy parce que ba yebi déjà ba caméraman na ba yebi monteur na ba yebi déjà donc pour on le que ils en ont pour na ba grimace wana té voilà d'accord sans continue merci à la première dame de Lausanne merci Koyago Belisha maman merci Koyago Belisha la première dame, voilà, sans oublier Moria Kabela, partenaire officiel, et Arit Kilolo. Ça continue Karine Mokondi, Lelo Tomoni chez Mokondi. D'abord, félicitations. Maintenant, ça va s'attendre à quitter. On va qui soit que Fongami Torosala, Torokamo, soit Bakanzaka, Madi. Mais félicitations, comment Idango Yakosa la chaîne, et Banaki Ondengenini.
parce que biso ozaki surpo bika kena maman Glody papa Tracy na sala lo boy mais ezaki nde nini dango et puis comment ça évolue. Non, idée ezaki kande balobaka que mwana okola mon poko mola lokoma mona makole ko milai mbete ko mikuse donc comme on ça déjà bimaka na parler donc ezaki à chaque fois en fait on a déjà depuis kini bando binga na zeko ba problème belé même na bandeko na propre ya famille que la baronne yo veut comprendre que Glody ya suka na Tracy ba olié lombongo yo zo mona teke ba ko tsambongo na kombono na nini otala ngabite ko tala kaka o yo pesa mutu te tala pe o mutu o pesa parce que nande expliquer ba tonabi mais papa Tracy a marié mais tant sunga so na likam na na ko sata msuna Kenya na ndoki ni menonsinga pe papa Tracy est-ce que ko accompagner nga au moni ke atiki tam su ba journaliste ba na kini pe to kina ba gel show équipe ezaki ba sam kazadi ba jivena moti kabango mutu so monter à se sacrifier pour kaka yo filmer nga manifestation na nga makambu na nga privé asa na nga ba télé réalité tiki moi si na tiki bana na yi ana famille donc sacrifice on a déjà so le no bina ki Kenya na zu mutu moko ya Kenya kuna na fouté combien mais comme papa Tracy to ndo ça ni bon to sala ngba une fois te bambalebele pour monique asali lio au félix siko autant que rien c'est nga boy c'est ngai na part na nga aller $100 mo pour nga et ça ni parce que la vie on ne sait jamais les yo aller $100 pour nga lobby pe moni. Donc déjà sito eza sitement ils ont un peu problème trop pour nanga na ki na ba guerre nanga o na wuta ki nango na ba site nanga na ba place na wuta ki mais na koma ki wa et koma ki pe que ba tu pe ba ke Karina ka kuna biso to le kate donc déjà ba responsable sito o ezabino donc ceux dans les apo ba comprendre nga donc on va éviter donc ba nzime ba risque wana donc comment que ce muta finginga au monde pas être ça beaucoup de émission peut-être fa tout nanga la baronne émission ba fingo donc nga des fois ba te pas être si côté ça. Donc déjà à beaucoup d'émissions na so ba côté on ya ba vite ba vient écoute bon on dit ma anzimi ko perdre bon et donc ça blom tout dans ça va tout boyer bit en fait bino bon mon ra ke nga na côté bon nga bolé nga mais on nga na na coulisse auto ça la boyer bit et puis na za nga zo baté na ayumate na ndota la ke Isaki non tenté parce que na kinyo ebi ba connexion na biso pa Glody mutu na mutu akana faiblesse na mutu na mutu pas na qualité na likambo on a déjà so tali deux fois ça là nga ba remarque je crois pas être ça nga remarque une fois mais yo ba titre ni au chaka ya mam na ngati nga na imna kana china banzulu ba mais que na cha titre que idée la ngata na comme que nga na Glody ya suka tole la papa Lutumba na ko simba téléphone ils ont 30 minutes non yeba tena banda na gauche to na droite donc pour nous que nazo force en fait ya mam na ngati nga mam na nga iza koluba ndenge na ki na site nga na lobby na sel ba télé réalité na mutumso a monter mutumso a poster voilà donc mutu ana coin na ye o sala mais na ndota lesko na kini nga na ibno mambo ba titrete na banda resu ko so ba connexion ezo nga mutu o bi connexion kini et comme yo to tinda ge émission to envoyer qui et comment quitter connecté sili caméraman au foutaye monteur dans na moya kini no be liboma donc nazaki na nga précédé nzamba sungi na poto natali ki ana poto wifi déjà donc la facilité quand même voilà donc na vandi boso na bina na sala direct na sala muta au futa wifi grande sœur na donc jamais sur YouTube a fouti na ye pour ba longa na mbo na wifi donc au moins te ki ngam na profiter nango donc pour no ba na zela ki temps na sa site ezaki nango déjà projet nanga menando zila kaka tana qui précédé et voilà lelo na sala site chez Mokonzi na sepelisa bato baki na posa ba mona site ba sabona malgré ezana na ba manœuvre vraiment na ongulumana no mais ba sabona malgré le début ezaka passer voilà donc malgré bon et puis ezaki soué nanga que na ndenge na vandi bien na site oyo na linga ete na longo na claquer porte et comme akengande na longo comme jeton parce que ezabilo moko to moni yango trop place nyonso longo déjà nga na vande Nathalie na kongo mikili kutu na ndozo salaire te bazana nga pe bien te mais na longo na claquer porte te sko pour ani place au kutu to comme famille que comme mam na biso équipe nationale couple na bino et kota na équipe nationale santo koti sabino sani na ba jeunesse balinga biso te ba comment maman ko finga bino ba mambolo kuté bima papa nani papa Michel abimisa nyoso ani zara poni pour hôtel que au soutenir ba tout mo boye biso na bango courir les karaté donc pour no ba ke bozaki pe sali même au supporter pour botaleka ba tout na biso
bajaeli bato na biso bacharge na biso tosani charge. teka la baronne charge D'accord, Karine Mokondi, merci, on est là. Merci na bande ko za branché. Et tant on a yo ki olobi ke non sali bilan na yo, monyo komi na yo sans polémique bosco mais et na bato yo pour format ki la ki bango balobara boy balobara boy par pour na musicien on a basala boy. Par là siko otiki bango ka bongo si on peut citer les noms bango nyonso au format wana. En fait, tes kotika, c'est trop dur. Mais est-ce que moi non ko format qui? Si nebi. Au format qui? Nebi est belé parce que les logs le dit Yasuka, les logs on a commencé na koti na YouTube, les kamboto sola qui on a Blondine no mari, ba Bernadette Massimonoso. On a commencé na koti na YouTube na vandi na tala ba bolo na comme mimona. Donc on peut que moi so na vandi na mimona ki ngande Karine kati na ye. De comment pe mta lobi na suka pe nzombe. Donc non mimona batik na ngana omona ki nganga mona omona pe ke te mon fi pour lo ba wese ka zwa kitan. Les logs ba comment pe na ba polémique ba comment créer ba base oh mona pe ke na ndenge zaki mo besu na ndenge ezobela c'est di Karine Mokonzi. OK. Car la Glodie Diasuka en fait natkala oyo kana ngate muta okumisa mobali nae. À part peut-être net couple na bino eza couple mo ke mobali azape star moi si pe star et andi mususu. Mais ndé biso to yaka kaka oyina mobali no ani star ti oyo bimise na biso bato banjo kumisa. Itikala ozate. Mais lelo na komo on ba journaliste internet on ba journaliste mo nga sala na TV nga na série spectacle nga boy ma vandi pa komo lobela pe mobali mo babala été. Donc pour nous on tel que oh donc e kotako et les bah du Karine Mokonzi. Voilà. OK liboso ezaki siko OK. Et te biso to ba vie privée na biso to moni biso na ina lo ba musana nga na lo ba mamnanga. Donc pour nous banga et comment vraiment et comment que ça a plaisir yango omoni ke na chez Mokonzi non pe na engagé pe na nebelité na linga non na za na ngamo ko na na sisi non na s'installer na komi scope penza calme na mambu nyonso après bon mon na penza ke to banda pe casting to sali ba journaliste akini ya Angola ya ana poto yosko komi no poser mais ba clash ezaka wa former wana internet ezokene kaka en fait ba clash Glodie Diasuka yo no binga e pe na ndosa la ngo avant na ki na beat na poto mutu mususu pe ana beat ni ke na bandosa ba clash tino ko 25 ans na kati mususu pe za pona vie na mobimba. D'accord. Et puis problème est ce que pe herbe sala ngo ebele ba oyeba ndiko sala ngo te. Glodie Diasuka nga sala ba clash mais ya pas si o memanga na justice parce que on a sali clash nga ko tata na atana lobi ma bete cheka na lobi koko bien et pesi batukanda bata koko bo sepilati. OK. Yo Karine yo laksani me na lobi koko ato meminga en justice. Yo skolo ba ke yo nde koko po ba note yo comme Glodie Diasuka ya lobi koko rapport ni Glodie na koko. Donc voilà. Na lobi tantine. Yo lo ba ke yo lo ba na nga o ba to yo za tonton mais ya lobi tantine ndeni yo lati donc yo moko yebi pourquoi lati yango. On a le tungulu mukile nyonso bazo ba latisi. Oh ma pasteur oh mais ba ma pasteur bazebeli. Et puis les tungulu ya bilo ba lambela. Ndeni ni comme c'est les tungulu donc ezaki ba batali pe ba monke c'est que na forme na Karine a raison. Et donc pour nous le baké wana déjà et ba bilo moko o que na sala rango naturellement et puis non sala on a ba idée o ba komisa ngote et lo e pesa kango to msusu poids e pesa ngo makambo eza na lobby to msusu ke na habité na lingaka ba fia milai peut-être Glodie Diasuka place à se sentir lésé et pas salité ngana mo pousser na milingaka maman ba comprendre que c'est que Karine lobele avec Glodie point nini ya ba beti li kofi na molili olobi ai ba kombo na ngande na pesa na nga mais batu ba yamba ngo omoni pe ke mutakomi pe ko se comporter mutakomi ko affronter neti ngalo so na koma na niveau ke ba changa pe ke ngande neni atantini ngana tantini to yokana te ya na beta musique te Glodie Diasuka. Na za danseuse ti ngana tantini to yokana te nani eza po ngana pesa nga kombo yepa yambiango e komo pie kanda akomo sape mambo dinenga aki na chaîne ko selanga mama be olobi bo ya memi na justice o sali bo ya komi ko cha batu wana ka po ba contre yo donc na mukile comprendre que donc mam Karine lo ba ki swako do yenda sala ko passe ale bato balinga kiti ba kon pour soutenir nga parce qu'on a qui dit ba ko mo la musoke yo ebite que yo mto déranger ke yo faut za kaka bongo po yo mbala mako o pesinga espace na la na ngote ok nga Karine ba finga nga tous les jours na internet mais pourquoi na répondre à ba journaliste c'était pendant que yo no peso chance wana te
na répondre bato nga Karine nebi ke azali ko na nga alikinga na succès non répondre yo na intérêt nebi ke nga pe no yiba yo moi defano batala ko oh baloba ko diembela non ko wanga na te yo diembela no ba artiste oh nga no diembela na nga so nebi ke Glody Diasuka alikinga na succès non ça semblante non diembela pe nebi ke Glody ana 10 fan nga na ngo 3 so na chrétien ni Glody Diasuka na 10 fan nei ata 7 ba luka batala na nga chrétien star na biso Karine nga zanani auti wa RPK ba luka batala akoti ba vie mososo pe atalinga na loba amoni nga pe intéressante na sekisi na nga eloko na nga mamuka comédienne a s'abonner na page aki fan na nga te ya kini aluka nanya mankaka star na ba mala mo patika liona pour nga pe esali nga pe bien donc pour ko loba ke ezaka ka on a loba ba ye ba vraiment conseil na mbongo te nga penza na clash raté d'accord to mon ba arrestation pe komaki ba kanga ki nyama corps lelo pe pas tuer fi azaka kana prison parlo ko loba nini na ba arrestation wana parlant na que loba kokanga eza mabeti me balbaso lingi longolelo eloko na liso ya moninga bandana nko mit so kitala tala na ona liso na moko tana na liso na monga pe na nenga mabeti na tana kangi o mwena nde musique kendila Glody Diasuka na nenge musique kendila quel que soit problème au patch sali na nenga mabeti papa chéri vie nanga pacho tile lo koza na kashote na nenga musique wana skoto longoli na biso kutuke o mi soki mwana mpangi ya muno soki ni to longoli ke to yeba na kala to ba masa to chesi ko ke ngana betra musique yo po betra musique kaka effet que pacho akana BCB je moins malgré ma loba wani kana ngonini oui asali mabe mais na mono wa mwasi tantine bakanga mama loso tefana tanga kombo pa finga bakanga manike yebi nde tantine na tomboka mais na caméra ça semblant tout le monde a malo sa bini batiki nga vient nga limbisa nga bwe avant tantine bimisa moi $500 a mawa bimisa na container atombo kapo yekuta kabarate donc on loba na compte $500 na compte ndebo sambisa kombo ne azuela bango temps yango monya bise ndenge mala liboso bakangio na bimisio boso meki na kombo na ko loba esuma na ngate omoni ke erasa ki on a kuzu apesa batebele o balba ora te ke po ba seka mutu na mais asiliki ki mutu ne pe ba sera ngo sala émission o senti que malobe comme na limite po ba otino ko gangelo mal boso ba gangela donc pour ba quel que soit problème loko les ana mangambo musique kaka ndeza na kati na donc il fallait ki papa chéri a gangela pacho au PC suspension ce peut faire bengani na BC déjà bengani mais il fallait ki pacho ça même pas 2 jours na makala OK donc pour ba net ngana part na ngana nenga musique ndenge kendere on dirait koko wana et comme on dirait chez papa chéri bi et comme on dirait chez papa chéri bi alors bien on peut ekende bien pour net biso peut to zapper bien na kimia c'est que côté qu'on appelle monter au kaka meka donc BCBG ko ba c'est qui c'était faut pas qu'on signe penza makala donc loko le comme mambo respect loko ba comme OK makala c'est que respect est à la partout ba c'est respecter pour bon on qui ça mais on a pas makala est raté pardon rien à voir bon donc il faut est à respect et sous ba jeter que mutalio ba finga au chrétien papa chéri au papa sans chéri au ba je on a kutu esili parce que oh ya sali à la kisio que eza ba jeter alelio lino tina suka oh bon lo ba bolali la muki o ba chrétien mère eloni na musique mère zeloni ba mama ba tukutu mama botu ya fingami ba mama ba fingama na musique ba mama Marie wana mama fait rigola a fingama era na internet ya raté sur internet net lelo mais mama Mariana comme star à YouTube combien d'émissions ça là ya série on internet ya on les kana TV pour na moi na mama bonga fingami siko se monsna fingami et c'est aller en bon musique yante ça fingami na musique et ça linini voilà voilà Karine Mokonzi tozo ke malembe voilà tolanda ki héritier Watanabe asaki émission mon Afrique du Sud par wana ndobi ndeni ni watako ke sala émission na bato bayoka na raté et ça ki ndene lezaki yo non nga les ngade parce que héritier wata non journaliste était héritier wata aza musicien biso bit na biso erto rapembe ni poto sala promotion retirada nani
Reine des Saba, concert, actualité, nyonso baye. Donc, le quoi, biso, moussa, na biso pembe nini era promotion. Promotion et c'est ngate que le quoi ngana glodi dia suka toyo kanarate a lobela ngotete. Ngana glodi toyo kanarate mais moussa na ngeza promotion no lukatana solo latana réalisateur ya glodi dia suka tona solo latana Nicolas Mokonzi osombi ba félicitations. Para-américain. Para-américain oto la talo pete do cameraman na liboso na Kinshasa moi ça longwa. Exact, boze bosi son na YouTube. Omoni. Donc pour nous baké non solo latana nana Nicolas osombi Mokonzi ke Nicolas. Leki sata un site na bino. Po bit na ngeza nini bato balinga nga Karine. O balinga nga te. Balinga glodi. La glodi. Information est l'équipe parce que moussa na biso ngwana promo. Donc ko leka place mususu po na ngai na omonango en tout cas eza mabete. Bon ko leka za mabete mba propos tenaki par exemple babeke duminaki ta koloba bato bazaki na ba soutenaki alobi ke non lisa ba charge ikamba ba charge salami ba monsieur belle bato balobeli yango. En fait net ce koloba ko diminuer wana c'est trop dur. Marambo papu shalba atikala ko diminuer mutute po mambolba déjà kosate. OK. A kosate ngamo deux fois au moni bilo mususu ezaka tamsu no yana camarade ngamo pembeni ya glodi era se comporter bien ngamo esa ngape bien glodi o yambanga na ndako ne bien mais ce ben no yana camarade mo beto musu ba chili blue na mesali na si nanga mono ki soni pour nota glodi otala ase ki Karim para boy po ba ya ki na et camarade na au moni donc pour no le baké vraiment ce que tu ba charge pas pour le baké bien na mimile ba merde. En fait, comme on a qui mtalali mambo lo bape mukimba baby que encore ça. Pour lelo ceux qui de konabi sana alobi papu chando tinda finga ba na latimba ndotinde. Mais lelo akuna na wenge mpiaka au finga nani otinde. Pa pasteur. Tolobani. Donc pour le monde que batbo comprendre que bazan ba mito kolukelo kakoloba et ceux qui papu chez eux qui au monde qui a lembi po batongo eza ozangi bazo idio erba ko idio mutonde yo mutalboso au monde o balukela. Donc ingratitude d'abord er mutako na suka c'est normal au monde qui a mutu aloba penza vérité pe za mblo musuto bomaka oui ba charge nanga parce que ce ngate ba pousse un peu na papuche na ba banda na bonsoir to na bonjour ba okuta na pic après concert yo senga photo bo suka na concert okangi photo OK mais so komiti na niveau yo yati na ndako ba mo ba yebi ke ba banda na me pa na ngama mami bo mesani ti okomotaka to ke rep papuche yepe to ranae babu male bébé papuche omoni longi yebi ke elongi na yebi yango eyaka na Karine donc il les a bisoté à kosa ki pété et loko ndeka kata muso esala ki mabe bato loko la barana ba on pe kaka ba mito balingaki en fait non que loba ba mito wana e bato batala o ba ya buzo batala kama na ndenga mabe ba yokila mamna mato ya mabe ba mito mais ce qu'on a ba kizengi nyonso ya internet wana ba marque nanga ona format wana ya Karine Mokonzi ata ba finga nga ata ba lobisanga te ba mo ba yebike ba o ba sala ki Karine Mokonzi ba comme ça qu'on le quoi actualité bengi ba balola ba lamba papusha wangani bino nyonso ya lobi nyonso ba charge à Karine. OK papusha okelo ba kuna Jaël charge à Karine te. Pour ngate na lakisa Jaël pas papusha ngate na présenter. Ngana za surpris na lobisa Jaël te ba pesa nga ba message que fi moi Jaël la finga kayo mais na kuta Jaël na papusha. Et puis na affiche à retirer donc en photo. Freddy Akimbe témoin. Ceux qui balobi net les ketchup pa push pa ko benge charge na ngate ba mama le kele ketchup yo kaka ni ba mama li kilimba ya toko swana ba mama le kele ketchup pa push boka na BM wana ba famille kambi wana ba mama le ki propre le ketchup donc pa push ebi non le ketchup na ki journaliste na noté donc ba wana nde batikali wana nde wana penza ko ne ba charge na ngapo wadola batuku to moni aki ne pe trop ba repté ba concerté yaki na ba makambu na ye ba batikali penza wana a cosité parce que tozana ba filora totikalo yo kama mbogo ete par là pe ko ba ke kiri équipe nationale et panzani équipe nationale et équipe nationale so il faut et panzana ba tête équipe nationale baza équipe nationale so ba moni ke Juvenal qui bala longwe pour y président qui bala chaud voilà so ba moni Jaël Chaud maréchal a déposé que lelo trop c'est trop ce qui ba moni les Kechu oyo aza coach Benge il n'est pas déposé une équipe nationale et longue pour bango de chef na biso ba misade net biso batanga lo na lali na lamki na bina longwe
Maintenant longo les quelque chose là na kaka ibenge au coaché bat boza kaka donc pour nous le équipe nationale et équipe panzanate pour biso mo ba tête na ngoto zali. D'accord, merci beaucoup Karim Mokonto qui n'a chuté. Ma fille est belle, ba calcula kayo ni nyokolo ba concernant wana base na kin bazo calculer yo kaka le kaboy kari au ko lancer peut-être un message moko. En fait message na que yeb ça bon en tout cas babunde pour YouTube en et si me soute nga ça me fait plaisir que lelo na la kula mkomo na kake mutu mso ke bande internet lobi ayemba mona komba Karine Mokonzi donc pour nga na kula Dieu merci et le quoi grâce mon boué o nzamba salinga donc na comme pe le quoi papa lutumba comme le quoi monument que mutu so ya simba micro na YouTube et moi que te po ba talanga il faut na chrétien Karine il faut na ko selima il faut na titre ba cha komba Karine donc avant d'endor il ka m'apprendre à comprendre que je crois er tendance sur le là na plus aucun peu papa Tracy obi Karine mo ba otiko fingo ba otiko ba no se ke ndem kolosili donc message nga na pia en tout cas ba courage ba na santé bien pour ba na courage wana oloba mais pour ton viser zate oh mais chenga de fond ami quand même mais ba ki ozo alors et ça facilité bon sengo ya na ba carte à banque zate muto mi place okende nanyo ya mbona nda kwa sala wapi prise en charge exact donc déjà voilà et question mo ibiso ya suka concernant Mike Kalambay, le frère Mike Kalambay et sa femme Peniel. Tout le monde qui peut contacter en et ça qui peut Mamé Belé pas si comment tu pourrais poster des photos, tu pouvais poster les photos, les anciennes images. Il y a Peniel par là au Kolobanini et puis aux autres qui part kaka, il y a frère Mike. En fait, Glody Diassoukam, non profiter dans une copie de Mbote dans Michel Omba. Michel Omba moté maya. Il y a tonton Tony Son, na bosan pété, Betty Chaco, Gabana, B Willy, chambre de beauté, B Willy, et na moni ba Gisèle Zine na ba sœur na ngai, na moni yani Dembo yani Ngango, donc en tout cas B la mobimba na moni bino Belgique. En fait, natikala ozo para motute Glody Diassoukam. Na okaki di solo nde bato nyonso bayokaka mais eloko il faut pe bato bayeba nga na yebi frère Mike ya frère Mike ayembela nzambe te na yebi frère Mike grand frère ya quartier ya camarade nga Yvette Kalombo po nga na ba Yvette Kalombo ki camarade na biso to koliboy même donc ba veni biso na buta bango na kalembelem donc nga na yebi frère Mike loko ya bon comprendre wana bébé a Glody Diassoukam a signaler présence kazali. Donc na ebeli bongo donc toyebi frère Mike na biso frère moko aza gentil calme na ndenga badi ko yembela nzambe akutana na ba combat ebeli ndenga ala célibataire ebeli donc pour on ba ke oyo to mso ba mona ngo combattre et pas frère Mike ezelote pour amona ya ko mona ayoka na carrière na yem nga na zo eton avant même na poster avant na loba na zo ki ton na sala ki vidéo ya liboso na pesa conseil na moi si na pesi conseil na mobali nga na condamné moi si wapi na condamné moi si pour frère Mike amemeli biso mambo na YouTube te frère Mike biso to yebié bato o ba yebié mususu ba yebié na frère Mike ayembela nzambo point barre bana besoin ba te frère Mike abala bana besoin ba te frère Mike ana bana combien pour na banka frère Mike mosali ya nzambe mais yo za moi si na bobala na YouTube te bobala na église na bino ba famille baza eza pété ko makangu na babala yo soki na famille mbali boyo kana te vandisa mama bino abenga mobali bo vanda bo solola o yela biso na YouTube pourquoi parce que kotala yo mwasi babala balati alliance o imilie mobali no bongo le frère Mike akomela kwa papier mutu nyoso la lela moka sali vidéo eza na téléphone eza la pi mutu nyoso fingi après le ko ba Yvette baswana voilà après lobby oloba ke to yokani oye osengi excuse mobali ambali no boyokana mais siko na ndenge obimise le kwa lipapa o mutu mususu oki omoni pe na nzela kaka c'est que frère nga ki zing modèle mo so asambisa ya zongeli Valère opesi mbali no Valère to yo moko o humilie nga na zo ki par ya mutu te eza na tala ke mutu asali mabe eza mwasi ya mobali no kangi na likambo to football soki sango kuna ko yela biso ngote yango chaki ba photo na ye ya kala ba passer na ye na ba Davido te ya Davido kuti ya passé te wana eza penza ndenge ana mariage eza ka kolaksa mukili ke frère Mike ayembela nzambe automatiquement moi si ne photo mona kona ba bible il faut zapper na ba jeune fille okambaka yo kanga photo wana yo femme mariée yo moko yeba bozo image wana bache obimisi mobali no nani po biso so tebi bakabola ba misa nzambe to che ba Davido na ba misa mokili po nazo ka batu nyos bazaka ko azaki gamine age nini
bamama biso babala na ba 13 ans basali ba 40 ans na mabala oyebisanga ke ya bala ye na 13 ans gamine yango ya age nini sikoyo komona modele wana ta mosusu ya bafoto ya biso nyonso toyebi ke valeur ya mwasi eza libala moninga azwi yo bongo honoré yo avoyageaka nao atambolaka nao partout nayebi te so eza na bajeune fille oyo bazalaka calme na mabala nde penyele ayaki calme na libala ni so nayebi te na congo soki bakomi ata 10 okomona ye kaka boye na elogatie fort d'état azoseka mais so ovandi ya biso makambo ovivre oloba kutu te nzambe mpenza nanga mpe na bala na ngai ata te mais mpona oloba ke quelque soit problème est ce que loso bokamoi na frère mike olinga wana ye oza parfait donc lokola oza parfait te mpo na ngai namonaki efaki eza likambo boswani yango en famille mpo eza likango no te aa mobali ya bala yo nzambe ayebi famille eyebi bwana 1000 façon ya kotraite yango na coulisse ke komemela biso donc epuis nga mpe nasepelaka na ngai na frère mike Ah bon? te nalingaki Ah, et tant que frère. te nga mpe nalinga te glodi diasuka nga mpe nalingaka na ngai Ya imwasi na mbani? oui mpo anite aza mabe Oh, mais ça balaki na. mwasi asengi divorce ere asengi divorce ape mpo babiso tokota na oregrete kutu mambongo ekuti ngai ya poto so ekute ngai ya kisasa glodi diasuka to ngai tobebana na ivete mpo na ngai nabosanake ya na bino mpo ngai frère mike donc olinga nga pena etanke jo pena ke no glodi diasuka moi frère mike wana ngai na ndoki otala ivete ata tobengani te naoki otalika deya na tie baputo bafode te mpo na yebike na okutana na frère mike amona tanga voilà sikoyo na ata na ngai ere abali nabika Dieu merci obikaka bafélicitation ezalaka ya félicitation mais na motema osepela te mais sikoyo na te mpe nzambe mpe kaka bolingo ye kuta boyi mwasi te me mwasi asengi ne divorce frère mike mona ngai oyaka mpe France voilà là c'est Karine Mokonzi toko mo chute boni dondi non aza très bien à part ka que yo yebika bakoyeba no bayemba koyeba ni eza ngambo akoyeba ni ya ngambo nga na nga mutu nanga mpe mutu bakanda makasi nga soki likambo nasepeli nango te naosepela nango te donc oyo nayebi aza bien mais ça fait un temps tosolola te parce que nayaki kaka na besoin ya kofina. Ah bon? Na fini. Mais il dérangeait peut-être Batbabi, Tiwapi, Mibali combien? Parce qu'on finit par rapport. Indéterminé, Baba, indéterminé. Indéterminé. C'est sexy, ouais. Te batu et déranger bango bon mutu aka mutu. Mais là qui biso don ya ozo ngabwe don no sala boti boyela ndeti na mikili nde oyo fini là. Eza nini eza problème te puis eza liboso te quand nde na yaki na dondi na yaka pe na ba jamar na yaka pe na ba manu na yaka pe na ba giki dire en fait je crois pas te si ba message ngo ba o ba sepeli te wana ba na bango vraiment mingi te parce que RP na ki na yepe ba ndepe ka ebele pe ba ki ba ndo sepela te donc ba te lo ba lukara ba mo ba yebite nga na ensemble am te po ba sepeli ba sepeli te nga na ensemble kambo o nga Karine non raisonner et la nga na mutu o nga na yebi na mutu na yebi ke aza bien mais pour les moments de to solo donc ko sauter na fini nano rouge ton noir il y a sous quand on est rouge Devi la répéter ça ya suke la téléphone à tout na gaze téléphone à tout na gaze ma oui ça ya suke ya rouge yem to web sanga avant rouge faut tout na gaze. OK, merci à Fernando Mbaya style, merci beaucoup Bozaki branché papa Diasuka Jean-Marie, papa Adolphe Nzole, maman Marceline Nzole, na ligne bio tellement mingi maman Gabi Wabelo, to comment chuter na biso, quelques salutations et puis mot de la fin ni poto ça va. Te poto ça va poto donc na yaki ba mona ko matin ma batu so batomboki mon papa Hervé déjà et senga bila ba kon so ka ko munene pembe na ngate mais on a traité miku na seulement miku tara na kini to na santo yo konda pour konda bo il faut isusu bien raté sport au mo luka régime donc on ba poto makambu Dieu merci le loto na poto un grand merci vraiment na batu kondi matin ba lingwa la wana comme na bon marché tozoya na bisi Dakar les comme on dit filmé nande mbasa la toki quand on matali ka côté na biso a toki ka biso dans nzamba bolingo donc pendant le un grand merci na batu nyonso donc nous santé grande chance na ya Myriam Mokonzi ma mimi merci ma tonton Iron on va aborder yo lala taka biso to bazadio un grand merci pe lisusu na bosani pe souté na bana membre nyonso en tout cas ba obatika ngati bona kati ya mutema na nga Blondine Marie na bosani te Germaine Olungu maman présidente
nabosani pe lisusu te Anelka Ballon d'Or maman présidente nabosani pe lisusu te nani lisusu nzambe so émission esili aswana ratara andele elengi ya Congo nde batalaka ngo tomonaki yo. Donc Jonathan Bolingi nabosani pe lisusu te félicitations na trésor pour tout diable déjà la Katia Léopard Salenga Sengo et surtout que la famille nanga mobimba depuis qu'ils sont ensemble et équipe nationale Mombagel Cholo Angel Choyo Maréchal na biso les pas s'abonner pe na GL Show TV mais dans GL Show TV ba tout ça ba song singa la baronne GL comment les gars c'est oh que c'est ça entre biso et bon oh nzamba ba GL que la 6 ou le brunio zo mona kunate GL comment les gars c'est ngabi oh et soir à so ba singa ba ta côté kuna ba ta kuna ba zozo kaka c'est ça ya côté na biso na ba leketu donc c'est que ça va Congo liziba pe ba 5000 pam bana leke TV. Voilà, c'était un grand plaisir. Tonton Juvenal pe ba mbote ne kati lelo a célibataire. Félicitations à Nicolas Osombi Mokondi, caméraman. Donc c'est bon déjà le PT Koti. C'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir. Donc depuis Toya Bapoto notre Koutanate par rapport à ça a vraiment plaisir. En tout cas, merci. Merci. Pamela Chekola. Ah oui. Pamela Chekola, Cynthia Adol, Afi Moramote Mayaduki Kapaya. Ok. Voilà, ça n'est fini. Mais on va pas que Belaki, ça va? Ouais, moi coup de froid et bi karaté. Na yaki na no boka na poitrine. Voilà, un monde on va dans on là tanga ba chaussette té na se protéger bien té, mais après et ça là qui est et ben non sanga ka ki betinga moi des jours na yo ki bien moi des jours mais on a kende Belgique pour na mali ya pe makasi Belgique na Allemagne il y a que betanga na kota que hôpital mais na landi ba cure na nyonso en tout cas ça va. OK, ça n'est fini, restez toujours branchés sur Elengi ya Congo voilà na yembe ya kibino ka plus de 100 000 abonnés pour ça la bino sous plaisir parce que bino molinga ba plaisir donc ming pêche mon kondi. Merci à Moria Kabela et à Ritz Kilo le partenaire officiel, merci à Tracy Mbelenga Pro, merci à ma belle famille Mbelenga, la famille Diasuka, famille Bella. Je vous aime beaucoup. Vous avez branché dans Elengi ya Congo. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.